de Breaking News, nous avons live en direct de Sentinel TV, puis vous allez donner en direct, il y a Sophie émettant à partir de Toronto avec le projet de chanson Breaking News. Bana Congo tosanga na elongo, bana Congo tozala bomoko, parce que ici à Congo ezosenga lisanga tokomi na ngonga oyo Congo ezosenga bana na ye nyonso bazala esika moko. Lapa nzela libongi bakongo lisanga ya bacongolais totika tribalisme totika régionalisme na ngongo toza na posa ya unité po tofuku ennemi libanda. Congo po telema tata bo moko ekokozi bo moko ekolo bo moko tata wana ezali congolais d'origine de père et de mère oyo abangaka nzambe oyo aza na bolingo mboka na ye toza na ntina ya bokabwani te lapa nzela. Merci lapa nzela. Merci pour Nanzembo Kitoko, Dibudu dia Congo, Bana ya Congo, Bo Zala Esika Moko. Nalingi Kobanda Breaking News on kwa Sirebino que Soki Omoninga Nanzela, Naosa la Sampa, Naota Mona Makolo, Kopanikete, Ezali GP, Nakendeke pa GP, Ayesinga Geno, Natika voiture, moi Tangoke, Nasala ba Sampa na Makolo, ça bien parce que Nakoma est déjà collecté ça. 90 kg, sur les 45 ans, il faut que Bakumelati toujours avec citron nakati, kolia sous souka minité, kolia sous viande minité, liaka poisson mingi, pesalaka ba exercice. Alors moi footing, moi hermo kotika mutuka kotambola makolo parce que mutu moko akomelinga bi passe ezaka ki yanki otambola yo moko tomona ki yo samedi na butu ozozonga yo moko. Na ba 23h tomoni ozotambola yo moko ezaki yanki obeki gurba te ezaki yanki te yali ke nasalaki checking omoni tellement na bundi na bandoki tro na obeta bango zo batsanga poids alors na boyi na koma obese yango omoni air moko tokotika ka air moko tambola makolo koza paniquer te pour na omona bato mosusu batelemi pasta ndeni etomema yo te eza air moko fo ndengo wana kotambola makolo pe lisusu elakisi ke nazozwa contrôle la ville omoni lion nyonso tu ya solo atambolaka na 4 coins territoire natika solo donc ezali mpe kozwa possession ya mboka eza bongo banga eloko moko te problème ya nango te donc eyali ke passe na aire moko azotika car toza na ete aire moko bis aire moko makolo aire moko taxi aire moko vélo tosalaka baexercice mpo tovivre longtemps ekozala malamu. Merci Breaking News. Alors Breaking News alelo félicitations nyonso na ndenge bobengi ndenge boréagir na kosenga bino bokotaka na YouTube nanga botangaka na se ba commentaire bomona bandoki bomona batamite ya mabe bomona bato oyo Breaking News ezoswa bango yango wana nayebisaki bino soki olingi opesa information eloko ya liboso fozala na message ya mibale cadre c'est-à-dire esika studio salon bakiti esika bien et puis il faut la photogénique elongi ekuba te et puis il faut la chez yo epa na yo moko eza te ke soki ndenge nini et puis il faut na public oyo ezozela yo parce que proverbe 30 asalaka breaking news mikolo nyonso le lundi à samedi nasalaka émission dimanche nde nasalaka prédication alors tomonaka mpe bato basalaka baprédication ou bien makambo ya politique okotia ngo na prédication ekosala bien donc tozala na message tozala photogénique tozala na studio tozala na cadre ekosalaka bien parce que bato le bazolanda biso fo bayeba message nini oza nango omoni ngale nayaka na breaking news naopesa bino bainformation oyo nazotravaille na bato baza na gouvernement bainfiltre na biso bakuna bapesa nga bainformation neti lelo information nazwi ezali très grave parce que
information eza nango ya makasi te eyali ke Kabila ayokani na bato na ye nyonso tu oyo batravaka na ye mpo boyebake bato wana tu baza bato ya MPR batravaka na Mobutu alors bapesi ye idéologie babino sala ekoma parti état PPRD ezokoma parti état baloi ya kovote kochange c'est-à-dire ke ntango azolobaka tokende na baélection tokende na dialogue wana se apesi badepute mbongo ase apesi baparlementaire mbongo apesi bato ya sénat mbongo mpo bachange constitution basala constitution ya sika l'état c'est-à-dire ke ndenge akovote nayebisaki bino mikolo euta koleka ke bakwanda vote nde bavotaka na Amérique mpe na nini na Afrique du Sud c'est-à-dire baparlementaire na basénateur nde bavote président population ekobotaka so président te nde na place wana akotikala parti état président à vie akobanda ofutaka bango mbongo balekisaka kaka ye mpo yo population okovote ete eloko oyo ye amoni akosala yango na MPR c'est-à-dire Tshisekedi ayebi yango akendeki kosigné Ngwanda mpe ayebi yango alobi eloko moko te yango moni bamemi distraction ya tribalisme na combat tala eloko ya makasi yango nayeli bino lelo ezali information vérifiable nasi nalobaki yango na breaking news je crois il y a le 29 ou bien le 30 que bazolinga kochanger constitution to bana kovote ndenge bavotaka na mairie c'est-à-dire baparlementaire na basénateur babona voter population voter sous président te yango monaki bakomaki koloba langage constitution nani diplomatie nini démocratie ezokoûte cher todépensaki boye mbongo eza te mbongo eza nango mais Kabila aboyine kolongwa na pouvoir c'est-à-dire ajuge biso apaiser biso amoni biso bamendre bacorrompi yango azokende na bulu wana déjà bato ebele bazwi mbongo bandimi yango balingi mpe etikala bongo etikali kaka biso population bacombattant barésistant na opposition ya Kinshasa ndambo bazwi mbongo bamisu bazwi mbongo te eza bainformation oyo euti na source bapesi nango babi yo breaking news présidence elandaka yo congolais to alandaka yo komi institution breaking news na Angleterre bato tu balandaka yo lobela population parce que eza na bato mosusu bazoya na information bazoya na video baa na message te oyo ozwi livre moko belge akomaki yo bandi kocommentaire non ebo yo moko oyebi nini information nini oza nango talanga na ye na information oyo nalobaki yango déjà le 28 to le 29 lelo na ye koconfirme ke soki bato bameki kokende na dialogue wana ekobima bakochange constitution Kabila otikala président asekodo c'est-à-dire ngasala akopie na ye kaka MPR et mutu apesi bango conseil wana ezali IDPS na Tshisekedi Ngwanda mpe aza na kati parce que baza bato oyo balobaki asala bongo bango bakotia peuple asala lokola tribalisme ekota entre bangala na baluba comme ça tobosana na makambo ya bafosse commune na makambo nyonso ennemi ya congolais eza kaka congolais mais na kombo na Yesu ya oyo ale moloto atatolaki na kombo na Yesu akela likolo na nse oyo alobi ke Congo eza héritage ya bacongolais Congo eza héritage nzambe apesa barwandais te batuti te bakabila te parce que baya bacongolais te hippolyte ekosalamaka te mpe Kabila soki ase sauve te ebembe na ye ekotambola na Kinshasa yaka nisi aza homme fort azodefie biso bulu yeke ekoti na mboka tostope Kabila a surnommé le boucher de Kinshasa Likilik, celui qui tue sur les Congolais, a foutu ba politicien mbongo, a changé constitution na dialogue, a comme ça peut perdre parti état, y a tika la 100 ans à pouvoir, quel bouson babatia mwamba. Donc a apaiser biso, a juger biso, a monique élite congolaise, et a corrompu, Ngwanda yebi makambo a dénoncé en pona nini. Tshisekedi Kutu a empoché qui 2 500 000 pour Namasolo wana. Alors, tango Bokechu azo finga, Bokechu a cosité, Bokechu a lobby que Bokechu a cosité que Babamba Tshisekedi Libanga a cosité, azo prophétisé. Azo prophétisé, malgré to yebisi atika ko finga, malgré to yebisi ba Congolais no sototika bitumba la bitumba pe tozo kebisa ba tribaliste nyonso. Eza la côté ya Bangala, eza la côté ya Baluba. Gizenga bafingaka ye mwanaseme bafingaka ye Mobutu kutu bazako finga ye ebongo bino Tshisekedi so bafingi aza na nzambe te c'est un collabo c'est un traître ndefu to respecter mais le respect ça se gagne le respect ça se mérite
tango ye ake osala eloko nde mwana po Kabila atika la président parti état ndenge basalaka na Mobutu yo li ba applaudir ye. Alors tango bokecha zo baki ba bambe mabanga eza solo bokendo tuna bakimbangiste tu bateya bango mukimbangiste tu azaka na libanga na ndako bazelaka ebembe ya Tshisekedi soki eleki na boulevard babambango libanga po Tshisekedi na bato IDPS babambaka diangenda libanga balobi eza lipate bango lipate kola lipa na bango te eza lukuta te botuna bakimbangiste baza na problème na ba IDPS balobi bakobambaka ebembe ya Etienne Tshisekedi libanga mabanga eyebani na bato tu soko okutani na kimbangiste à part alati vert blanc tala na sac na ye aza na elamba pembe cheke bien na kati ya sac na ye azangi libanga te sorry libanga wana ezali place tu bakutana na ebembe ya Tshisekedi bakobambako libanga boketu ayebisi bino makambo oyo bato ya kimbangiste basi basala baprépara. Alors bango eza ndenge wana ndenge babandaka diangenda likelemba soki moninga ale ekomi na tour ya moninga fo botinda ye alia batribaliste nyonso bokeba mpe oweleli koede Kabila Tshisekedi aweleli koede Kabila kondima kokenda badialogue mpona bacrime oyo nyonso tu ya sala. Alors pito pale to buli yeke koti lisusu na mangomba Satan akoma pasteur ya baeglise mingi me bandimi toujours kidiba 1 Timothée 4:1 elobi bato mingi bakolanda doctrine ya bademon. Alors mikolo bato tu basimba bakisi bazo kokufa kokendela lola après baye kosekwa bakomi kaka kokufa kosekwa ndenge bamusicien mokili bakufaka boyebi bamusicien ebele bakufa 3 jours basekwa bamisusu na kidiba baleka lelo bakomi do bakomi niveau avec Mobutu nde Mobutu aza kosala dédoublement c'est-à-dire botala banda ntango ya Mobutu ti lelo koma kindoki ekoti makasi ntina kati église parce que bato ebele oyo bazoleka na banete na ba vidéo ke bakufaki basekwaki eza nango lisolo mosusu te ezali magie oyo bazwi ya dédoublement ezotinda bango bakufa 3 jours po epesa bango population epesa bango foule ekotisa bato na bafaux miracle esala bapleine église kinchor manipulation mpe bafaux miracle bango tu bazowuta lola me baza na parole atente mpe baza na koma bokutani na nkolo me bobongwani te ni mpe ye mpe oye mpe na message ya tente ezali dédoublement biloko Mobutu azali kosala na ntango bomoi na ye botala niveau ya bondoki eza na Congo mpo nini bandoki bazopesa mbasu me baza koka kokabwana na Kabila te. Alors et pourtant topesaki bandoki nyonso to ya mboka permission baloka Kabila babwakele biloko babwakele bambasu me ata ndoki moko te. Pour la première fois na monde topesi ndoki autorisation aloka asala mabembe bazokoka te parce que baza bato ya lokuta yango ozomona ekomi ndenge wana. Donc balingi kochange constitution ya sika Kanambe azolinga ekosala azala président ya vie population evotaka lisusu te président mais député na basénateur nde bakovotaka baprésident wana ye akotikala président ya vie to arrêté ye totelemela ye tosalaki likambo oyo esimba te likambo oyo esalama te likambo oyo ekende kaka na bapoche na bango ndenge baleba mbongo na bango ndenge basali bacomplot na bango ezala nul et sans effet esalama te parce que Kanambe aza congolais te Kanambe ya bomi Kanambe asali nyonso Kanambe aza mutu mabe. Alors biso tokoki kondima biloko wana te yango wana ozomona biso bana Congo esengeli totelema tosalaki makambo oyo esalama te. Alors banews toza nango awa ezali ke félicitations na collectif panafricaine lobby na France basisaki 12 journées na bango ya komarcher contre violence faite à la femme et puis contre bamort oyo ya maluku ya nini fausse commune bakotisaki memo na bango na Quai d'Orsay na Paris mpona baviole après 12 jours ya marche na Paris mpona babiere ya bacongolais mpe kosala video eloko ya liboso il faut ozala na message cadre tout osomba biloko wana nyonso tu awa ozwi résultat ke yo mpe ok eza nde mwana eza biloko balesa c'est ça. Alléluia. Donc ezali ndenge wana bandeko na ngai
na tongo ya lelo tozwi information générale olenga azalaki recherche na bana mura mpe balukaki basala ye nde tobaki bainquiete ye toyebi te abatami wapi bato wana bazalaki guidé par Ruberwa mpe Kabila assuré général Yav ke ye aza na kati ya groupe wana te donc makambo tolobaki esalami na kota ya Kinshasa baokipa nde badeterminaka ndenge nini bokobunda soki azwi mabanga yo mpe zwa mabanga soki asimbi ndeke yo mpe simba ndeke américain na union européenne baza kobombarde Syrie na Afghanistan mpo eza style ya baterroriste bazoutilize mpo na bango Kanambe ayebisaki mwana na ye ke asombeli ye joueur ya sika kombo nango Apareko mpe kombo nango UDPS société civile esombami mpe ndambo ya opposition esombami deja alors ezokamwisa nga ndenge bato mingi ti lelo bazelaka ke ya titi to ngwanda basala libération ya Congo bango mibale appartiennent au passé ya titi adémissionna mokolo alobaka prenez-vous en charge botala pe bien bakolabo oyo ya groupe prenez-vous en charge oyo bakitaki Kinshasa bakomona bango eza banani omona baza bakende na kombo ya Tshisekedi bakomona bango eza bana bamulumba bakazadi bachilombo babalukuna bachilenge bakichekela bachibwabwa bakamulengele bakindoki do ezali groupe na bango ya bakolabo oyo bazali batribaliste vie na bango apesaki bango passage bakende kozwa mbongo donc biso oyo bana Congo totelemela na vie na biso Tshisekedi na ngwanda tokota na baje na bango te tomesana kozala na unité to bima na kati ya tribalisme ngwanda yebi atika batalaku na ye babengaka ye père ya résistance or ye moko ayebi bien aza résistant te po atikala kobamba ata libanga te 10 ans ya distraction preuve na place asangisa bakongolais po tobengana Kanambe ye aye na discours ya kopanza komba discours po muluba aswana na mongala nostalgie basalaka ya bayibu oyo babombardaka ndaku ya le regretté président Kibasa ba DSP division spéciale présidentielle oyo ezalaka bangwandi na bangwandi tous de ngwandi de bangwandi esila ye te naloba makambo oyo ndenge nazalaki na Congo na Paris na Congo mikili na Paris je crois na 2012 nalobaka yango Chikasa aza traître collabo ya makila moko eza na souci ya kolibere Congo aza te bolanda ki tribalisme na bango te baza pe balibérateur te Martin Fayulu alobi tolanda Kabila te comme tout Rwandais qui se respecte azalaka toujours na ba discours ya ekonda lukuta donc oyo ozomona eza masolo oyo ezoleka kuna na Congo eza masolo oyo ezoleka kuna na Congo eza masolo oyo makambo nyonso tu ndenge ezoleka donc na ngonga oyo eloko ni ezosalama ezali ezosalama ke Kabila asali nyonso tu a regrouper bato na ye asombi bango azolinga sikoyo atika la président vie asala lokola MPR esalamaki ndenge alaki na tanga Mobutu premier ministre ozala te ye moko le président ye moko agéraka tout babanda koyembela ye dialelo kubanzila ngala c'est-à-dire tout bazo travailler na Kabila ba Mobutiste ezali sorry ezali Kengo Adondo ezali Mokolo Ampombo ezali kisa Kamanda Gérard Kamanda ezali Boboliko vie wana nyonso ba Mobutiste baza kuna po bapesa ye idéologie ya Mobutu c'est-à-dire na ngonga oyo bazo copier tout ce que Mobutu asalaki alors eloko ni biso koyiko sala ezali kaka to telemela makambo oyo ezoleka na mboka alors awa na Bible tozokende na nini na 1 roi 17 na 1 roi 17 balobi Élie le Tishbite l'un des habitants de Galade dit à Akab l'Éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur il y en aura ces années ici ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Na 1 roi 17:1 Élie ake kokutana na Akab pour amodire Akab. Pour nani amodire Akab? Parce que Akab ake kobala Jézabel, histoire en botanga 1 roi 17 mobimba, 1 roi 18 mobimba, puis 1 roi 21 bokomona ngo. Alors pourquoi Élie ake komona Akab? Tozomona awa tozana 5 tozana 3 tableaux ou bien 4 tableaux. Toloba, tozana premier groupe ezali il y a Dieu le Tout-Puissant assis dans son trône qui règne.
Deuxième groupe, c'est le roi Akab qui épouse Jézabel. Jézabel, o ezali, mwana ya bale, bale o assemble la nzambe ya bikeko, nzambe ya kaki. C'est-à-dire esprit diabolique na kati ya mboka. Alors, la reine Jézabel qui tue et introduit le prophète de Baal. Ndenge moko pe lelo, kanambe na système na ye, azoboma, a introduit ba Dieu, ba prophète à Baal na kati ya Congo, a introduit bango, asomba ba pasteur, asomba ba takimbangu, asomba ba église nyonso, ba kota na franc-maçon, ba pesa bango ba mbongo pour ba pesa ka prophétie na ba peuple qui to voter aza mutu malamu. Tozali la troisième personne, ezali Eli le prophète, batanga ta kombo papa nete, batanga ta kombo maman nete be balobi, Eli le prophète de Tishbit, mboko aouta. Celui-là a la mission. Na souka tozana 7000 bons prophètes. Oyo nanu ba fléchir genou te, mais bango basali ni bazana onction. Bazana nyonso me bazo banga Jézabel bake ko batama 5 tozali na peuple ya nzambe ba politicien ba pasteur ba sénateur société civile oyo basombi bango po bazala manipuler na Jézabel na pouvoir ya Jézabel pouvoir ya Satan na kati ya mwasi pouvoir ya Satan na kati ya mboka. Alors le temps le plus mauvais où Jézabel agit avec les prophètes de Baal. Baal qui veut dire foudre. Martin Luther King a le Bible. Moi, je ne crains pas ceux qui font le mal. Mais ce qui me fait mal, ce qui me choque, c'est ceux qui voient le mal et qui se taisent. Martin Luther a le Bible. Muto azo sala mabe eza lolenge na ye. Bakamu sarangate, ba mesana bongo. Mais loko sala kanga pasi, ezali komona bato yo baza malamu. Ba moni ke muto wana azo sala mabe, baso lo beloko monte bavandi kimia. Yo sikoza quel côté tomoni awa Eli amoni makambo Baal azosala, c'est-à-dire Baal a influencé Akab wa Israël pour akoti sa démon na kati ya gouvernement na ye aboma ba prophète aboma bana na nzambe atika na pouvoir libela. Alors yo za na kani oza na kaya Eli oyo amoni atelemeli yango to oza na kaya ba 7000 oyo bazana bango basali na nzamba solo basambela ka solo bazala ta masumu te me bakangi na bango munoko babinga la kota makambo te nazo banga parce que proverbe banda kota makambo yo tout le temps bafunda na la police tout le temps bakosela ke makambo tout le temps basali na ba Facebook bo mona batie ba photo nanga bakangi na la police tout et tout. Heureusement police azo deal na mutu wana ye mo na ofunda nga mais police azo deal na yo po oyo zo sala za ko damager et ko sala damage ya réputation ya mutu eza condamnable na loi. Olobi oza mosali na nzambe olobi oyebi nzambe me obatami ozwi photo ya mutu otie badone na lokuta otie ke polisi akangi ye asali fraude tout et tout okomi kobalansa na ba Facebook ezali condamnable na loi. Polisi azodili nango kala mingi te na kopesa bino suite nango. Alors yo oza kote nini oza kote ya bato balobi baza na opposition me bazwi mbongo bazozela likambo esalama Kabila akoma président à vie a changé constitution, va continuer comme Boma, va force commune continuer 14 ans à pouvoir à Tongi et l'autre côté, à Tongi. Kabila est en école ni à Tongi. Hôpital ni à Tongi, hôpital à cinquantenaire, ba chinois bazakuna, ba msu bazana ba diplômé, ba zotobola ba formol. Yem sanga elo ni à Tongi. À Tongi à autoroute mon côté, à Tongi à créer ta musala mon côté. Pourquoi zo linalatika la 100 ans à pouvoir? Pourquoi zo copier Kabila? Mutazo favoriser les ananes. Ezali député, ezali sénateur, ezali mutu aza na armée, ezali batu ba travailler na Mobutu, bavandi kimia. Tozali na batu mususu oyo, ba peuple oyo bazo subir. Yo za de quel côté? Osambelaka trop, mais tokomi na ngonga to affronter les dieux Baal. To affronter Kabila na occupation na Congo. To affronter bango, to stopper bango, to kanga bango, to sila na bango. Yo za na côté ni. Arrivé en Europe, obosani mboka, obosani nyonso, okanisi kosambela, okanisi mboka otoye, ndako mundela pesi yo, okoma ko kleme olinga même ko luka musala te, okoma mutu moko a vivre na job center na ba income, yo moni vie yango wana. Poso ko le okomi bibu munene, osombi voiture occasion, osombi bilamba olobi okomi saper. Mais mboka ezo kende ozo belo moko te. Alors
tokimi bapays na mboka na biso balibanais baindien basénégalais bazobonga bapakistanais bazobonga basomba bavilla bavandaka na macampagne bavandaka wapi basomba bakar biso tokimi mboka ou le pays où coule le lait et le miel toye kolandaka ba 50 livres bamabala boni ekufi naza na liste bapesi na awa ya basi ya mabala me bazobima na mibali mosusu basi ya mabala babala na ezala na Manchester na Londres na Birmingham na Glasgow me basente bango na bato mosusu ya communauté naza na baliste wana me nazomona ntina kobimisa yango te mpo ekopesa trouble mwasi ya libala me anitiki camarade ya mwasi ya mobile na ya sente ye petit moko ya confiance ya quartier ya sente ye mama ya libala mais chaque dimanche akendaka église chaque dimanche akendaka église. Combien de bapasteurs, basente, badiaconese, badiacre, bayembi l'église, basia bapasteur, bacomplice. Et comment kutu, pasteur a vu moisi, ale moisi na yepe, a vu diacre l'église. Et bani. Et bani. Et bani. Alors balobi boy, toi affronter les dieux bal, tu es de quel côté? Tu subis ou tu fais subir? Tu pries, tu vois, et tu n'agis pas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, car tu as la parole de Dieu. Année la confusion, c'est aussi là. Luther avait dit que Batunyo so oyo bazo détruire. Batunyo so tout oyo ba yebi vérité mais basala de l'autre côté, bazali ba nyemi, ba ami ya batu bazo détruire. Et ce qu'on tali bien, au moment na Actes des apôtres na 1 roi 18 Eli a eu na Akab. Alors tola ndango awa. Eli tobani na acte 18 1 roi 18 16 à 18. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. Et à peine Akab avait aperçu Élie qu'il lui dit: et c'était toi qui trouble la ville, c'est toi qui trouble Israël. Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, et la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ozomona lisiko comme likambo ya défi. Roi yebisi Akab alobi yo ozo trouble mboka. Azo trouble mboka pour ani pour azo ba vérité pour accepter affronter Akab. Accepter affronter Eli. Mostali na nzamba solo soko kangi monoko komi complice. Soko olobi oza chef à parti politique. Apareko IDPS. OK ko signer dialogue. OK ko kumisa Kabila. Oza complice. Eli aza prophète Nzambe a signé Babal, a signé affrontement. Abisangisa ba prophète na yo Babal, nanga ba o bazolia na ndako na yo. Kanambe asangisi banganga nyoso ya mokili baza na ndako ne baliaka. Na ba pasteur a solo a gagna bango a comme si bango ba pasteur a lokuta. Ba vrai ba pasteur on na yebaka. Ba pasteur ko ba Sonika Futa, ba Kankenza, ba Mukuna, ba Léopold Mutombo, ba pasteur bazako ba nzambe ba tenga sango malamu, ba viena nga to développer na bango, na mona nzambe na loboko na bango, lelo bango tout ba komi ba corrompi likolo oyo mbongo ya Kanambe azopesa bango, ba prophétiser pour na ba komi esprit ya Balaam. Ba komi esprit ya Balaam. Ba père nanga o ba tenga sango malamu. Ba vie nanga to sala ba vie na bango, to sala be miso to développer ba bondela po nanga, lelo ba bubi nzela. Et bazo sanga yaka koto ya bolia, na bo kendete parce que nga na koto ya peuple. To komi na ngonga o Kanambe asali programme na ye, alobi ye azo kene na dialogue, asombi ba politicien pour ba subir, ba changer constitution. Congolais ko voter kaka ba député ba nini, mais président ye kaka ba député ba voter président na ba sénateur. On a parlement za majorité, c'est-à-dire tous les 5 ans avant de gagner. Et comme non papa Mobutu tikala libela, papa maréchal tikala libela,
oyo akanisaki impere kokufa waya tozongeli oyo babengaki comité central tozongeli makambo Tshisekedi asala oyo ya Ntsele oyo akendeki kosala catéchisme ya Ntsele wana do ezongi sikoyo do ide yango oyo Tshisekedi andimaki bakende dialogue mpo bakende koasware makambo oyo me tozosenga na opposition botelemela Kanambe likambo esalama te tozotelemela bato ya diaspora tobima na badiscours ya kofinga ya kokritike ya koswana ya tribalisme tala mama na likambo eza liboso na biso mboka ezokende Kanambe azwi banganga asombi bapoliticien apesi bango mbongo azwi baarme atie bango alobi akolongwa te ye azotikala président vie tala masolo ebatamaki yango oyo nayeli bino na breaking news alelo eloko biso tokosala toza na eloko mosusu akosala te to affronte Kanambe tondima bato oyo bakokufa bakufi bao bakotikala totikala na esprit ya 1959 ndenge bakoko na biso bapapa na biso ya force publique bapapa na biso batelemaka babenganaka bamindele Kanambe aza na armée te natangeli bino banombre baavion aza nango lelo oyo Angola aleki biso na aviation Rwanda aleki biso na aviation donc ozomona asali nyonso nini abomi armée na biso po te mboka na biso bafrontière ekoma wululu en réalité Kanambe nde aza problème na Congo le vrai problème na Congo eza Kanambe soki tobengani Kanambe kini ekoti tokende baélection tokosala nyonso tolingi daye mboka Tshisekedi alobi aza premier docteur en droit na droit balobi nini soki mboka eza occupé baparti nyonso tout etikaka kozala baparti politique ekomi bagroupe ya résistance sikoyo nazokamwa Ngwanda alobi aza résistant lere alobi aza résistant asi abwaka bombe place nini mpo Nelson Mandela alobi occupation nde ekolakisa biso nde tokobunda tozomona yango baaméricain bazobombarde na Syrie bazobombarde Irak mpo baterroriste bazobombarde sikoyo yo lobi ke baterroriste bazoboma bazokunda bato na bafosse commune yo lobi okende dialogue na bango c'est-à-dire oza complice oza ennemi ya Congo alors na ngonga oyo bana membre bacombattant tobima na kati ya distraction toza na objectif ya kokanga Kabila to stopper ye asala makambo oyo azosala alinga koma président fondateur ya MPR atikala libela c'est-à-dire a changer constitution asaka na biso communauté internationale baosala eloko te so biso obimi te communauté internationale bayebi na solo oyo Kabila sayi bango ke na babangaka na bango bakosala eloko moko te na kosala yango communauté internationale bia soko osali bavandi kimia olongi mais soko olongi te tokokanga yo c'est-à-dire communauté internationale ezozela biso tobima tokanga ye sikoyo tozosenga na opposition bino boyebi masolo yango bato tu opposition bayebi bapoliticien nyonso bayebi pourquoi bazoréagir te pourquoi babimisi population te parce que Kabila azolinga changer constitution atikala président de la république atikala libela entre temps biso tolobi le président doit partir alinga te akokende po biso tolingi ete mutu moko te avota ye alinga te akokende parce que azali na bizaleli mabe alinga te akokende président oyo il faut akende po biso tolingi ete président oyo il faut akende po mutu moko aponi aza te président oyo il faut akende po aza mutu abizaleli mabe président oyo il faut akende po azali président ya motema mabe yango namoni biso nyonso esengeli na biso totelema lokola moto moko tobengana ye po asala susu buzoba oyo azosala te awa Eli azwaki courage akotelema liboso ya CAB président de la république ayebisi ye yo nde ozotia trouble yango moni tout le temps bazosala bavideo kofinga proverbe koluka kodisqualifie ngai koluka kodenigre ngai me nzoka bazosala publicité na ngai bino moko bomoni naya na mboka oyo nayibi eloko ya mutu te babiloko oyo bapaster bazosala ngai nasala yango te nazobunda mpo na mboka na nga yango wana bible elobi ndenge moko bafarisien basalaka bafarisien baza ndenge wana soki yo ozosala bango pitopali bango mpe bakosala nini bango bakoya kobebisa réputation na yo yango moni Yesu Kristo alobi mutu nyonso to akolinga kosalela nga solo akozala persécuté ngai namoni persécution namoni nyonso oyo bamonaka mpo te batika basalaki nyonso balembisa nga mpona salela nzambe lisusu te me ngai nayebi esika nzambe alokotanga
nayebi makambo nzambe alobelanga nayebi makambo nini nazosala nzambe asololaka nanga ye moto apesanga go yango omoni nga nazokende yango omoni nga nazosala donc président Kabila il faut kokende po congolais alingi yo te biso na opposition tosala nyonso tobenga na président oyo il doit partir. Kabila Fwalungu parce qu'il y a comme président ya parti état premier ministre ozala te ye moko comme président ye moko makambo nyonso donc alinga kopie Mobutu ndenge asalaka na ntango ya parti état na ntango ya comité central le président de la république ye moko premier ministre ye moko ministre ya défense ye moko nyonso eosalama te na commune. Ça fait très longtemps, ça fait 15 ans tu refuses de foutre les camps. Tu auras des ennuis, Kabila. Si tu veux nous laisser dans la merde, tu auras la merde. Kabila, je te dis, quitte le pouvoir. Kabila, je te dis, quitte le pouvoir. Tu es malvenu. Tu peux t'accrocher. Aujourd'hui, tout est gâché. Tu auras des amis. Si les choses restent ainsi, quitte le pouvoir, Kanambe, quitte le pouvoir. Au nom de Jésus, tu quitteras le pouvoir. Bénis-nous.